Justin Mayala, je prononce bien, hein, je ne vais pas massacrer les noms. D'accord. Monsieur Bruno Bola, bonjour. Bonjour, Issa Longo. Na CP Liko Kabolano Plateau, après 15... Après 17 ans, je crois. Beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Na mon sous ce Sengweza Yanga Royamba na plateau à Kin matin. Malgré tout ça, au moins 15 minutes pour tout sur l'activité. Bonne santé. Santé Kitoko. Kitoko. Gloire au Seigneur, donc à votre droite, donc devant moi. Papa Justin Mayala. Mbote papa? Mbote papa, ça. Boni. Kimia. Bon, Monsieur Bruno Bola, déjà ce mercredi, hein, dans quelques jours, 6 jours, c'est mercredi 21 décembre 2022, activité Morezali. Quand, comment, qu'est-ce qui va se passer? Toye bango eza activité à nini et kozala wapi et osalama et sika nini ngongeza nini et qu'est-ce qui est prévu dans le thème to na ba objectif et activité. En tout cas, le 21 décembre, oui. C'est mercredi, oui. Ils allaient une journée spéciale. Oui. Puisque nous allons la prière de 10h à 18h. Oui. Toko bondela elongona mama malela londi. Oui. Où azali prophétesse mondiale. Na avenue Bundi numéro 88, l'église Jésus Réponse. Okay. Kuna epai toko thème ya mukolo wana ezali yambala oyo lipamboli na ngai eko rate ngai te. Okay. Wana eza thème ya journée wana le 21. Puisque d'habitude maman 100 jours akotaka jeune ya 100 jours chaque année, oui. Du mois de septembre au mois de décembre. Alors cette fois-ci, tu vois que les années écoulées, stade de Martyrs, stade du Vémé, stade municipaux, ya Massina, ya Bandal, ya Gitambo. Alors cette fois-ci, Nzambe a tenu à cœur qui est à organiser Yemokazana Bajen depuis le mois de septembre, mais pour Nabiso, peuple de Dieu, Tokoutani le 21 pour la clôture. Ok. Le 21, de 10h à 18h. Babenga Mikuna, c'est tout le monde. Ils ont la discrimination. De Moutounyos, c'est un politicien, ils ont la journaliste, ils ont la fonctionnaire, ils ont la sportif. C'est tout le monde. Babenga Mikuna. Tout le monde est là pour tout côté à 2023. Na mapamboli na bisu elongona nzambi. Les pambolés ratétés. Papa Justin, Papa Bruno a précisé normalement avenue, mais a précisé ce que ça na commune nini précisément. Milulu ça na commune nini. Bon message nini paye pour qui ko lancer par rapport à activité opposée à journée moko le 21. Ba doit ratété. Ba commune oyo ekozala. Et puis bateau bazana ba commune eza tout autour ba commune eza disons je peux dire limitrophe ya ba commune o eza okangama hein ba commune voisine par rapport à ba commune ou activité aux la message nous en merci mingi vraiment papa nangai ndenge vraiment boyambi biso to komisina nkolo to komisi pe ma mère Malela Londi ndenge vraiment que ce que les ava yende moto atindi biso to leka pour to véhiculer le message. Donc église ezali na commune à Bandal quartier Bisengo. OK. Bon, donc à répondre au kita, ce qui monte outil, côté boto tia outil kasavo, bangirangi, banin pour nous kita, kita na rechibangu. Ok. Kita na rechibangu, au bon côté qui marchait. Oui. Au traverser au monde raka vraiment panneau, ya maman Esther Malela Londi au monde panneau, tout allons na balabala, bon numéro 88, quartier Bisengo, la commune abondante. Alors bato o nyoso bazali nzinga ya commune Bandal Kitambo ba commune ikanga na Bandal en tout cas moto azanga formate. OK Moto azanga te bala minga na beta kambela na lobaka forma nzamba za malam soki ba biso ba papa to tsiki pe ba occupation na biso to yeko véhiculer message etana mi vraiment les kambo ya nzambe to bitina pour ces nzamba za malam ni tete c'est Dieu de l'air mususu pe de tous les rations à bon moïté. Tous les bon moïté, mais surtout tous les bon moïté. Nous avons besoin de qu'il y ait des choses à rendre. Le coup mon kembo, ils ont pas parce qu'en dépit de tout, même paiement bon moïté, ningi va monter.
surtout mais biso tozanango lokumu ezonge pas na parce que on a le bas ce que tu as bien bandé côté là il y avait une pluie ravagée combien de morts il y a eu beaucoup de morts mais pourquoi ba mususu pe bazala ki na commune on a ba kufi mais pourquoi ba kufi pour la nuit et les ngolo nzambe bon to le bité que oyo ba kufi bazama beko le kabiso te biso pe to leki bango pe ne loko mais nzambe sali grâce wana que tu na bombo okumu nzambe et c'est la terme nyos. Merci papa Bruno Bola particularité la journée wana ya le 21 et aux alanini pour ba biangami et que bandeko bazali basangana na bino ensemble le 21 aux années disponible nga déjà vous une invitation je serai là comme dans alanga disponible durant aux années na plateau dans alanga particularité ezali que le 21 toko bonde là en profondeur tokota muzindo kati na mabonde po tokota 2023 elongo na nkolo po kuna kolamuka ezali habitude tala maman na biso tshaba mwana tozalaki na ye atiki biso en plein décembre donc elle espérait peut-être qu'il a fêté pena libota mais epesa meli ezaka ka mabonde likaka mabonde tokomi kokende na suka ya mvula mabonde likaka po tokota 2023 omoni invitation les on dirait visa ya okota 2023 ya canal kin déjà bopesi biso na pesi déjà pona maika moka na moni azotuna nga déjà le lobby invitation sur dossier mais il faut ya se poser invité il faut comme on a mercredi on a benginga banda ki place moko i salon ya ka mercredi il faut ya d'ailleurs le 21 on a tongo nous devons nous benga ezai tokota 2023 na mapambo la particularité pardon na MC invitation na Ezalia papa Bilo yambala tokota na lipambo la suwe na maboko ezala te mapambo lier moko pe erataka biso mona pa chobo eleki mais yambalo penza to simba yango tokota 2023 na mapambo na biso nyoso. D'accord, merci beaucoup papa Justin Mayala. Na bakinois nyonso bazolanda yo bakinois nyonso bazolanda c'est net moment bande ko na biso pe ya ba congolais bazali banda bazolanda biso via YouTube pati ntumba sali musala na ye message ya suka ya ko lancer potomo kene na suka na permettre na pena ya bande ko musu bazali o ko lancer na bande ko nyonso bazolanda biso na moment o ezanini. Merci beaucoup papa Isa. Dès que ils allaient wana tozali ko bekisa bakinois sans distinction. Et ça la même mundeli oyo almoni kasana pas problème. Nous avons pas mtakela aya. Et ça la même église nyoso et ça la bakimbangiste. O ba musulman, o ba orthodoxe, to bengi sibino nyoso boya. Parce que maman mali la londe azali intercesseuse mondiale. Abonde la rapport à mokil mobile. Alors oyo to zali wa zali blackte. Biso mo to zako na église to zako mona ndenge ni banu de prier les autres toka. Ndenge to zako la kuna ba bolongo zako soa. Mais le moutier soit ça il y a eu mutu so qu'on a d'habitude ndenge zali ko ya vraiment qu'on a distraité il y a qu'une attitude à prière parce que même biso mo to zali pour la tout so monsieur bigo so to senga biso il faut qu'on soit attitude à prière on y va pour nos bonde qu'on a la distraité que oye oza to so na distraité il y a ka buka mabolongo bonde là parce que nzambe na biso sa nzambe asa muninga na sote liboso na ye vraiment soko yobi ke na isa liboso mokeli na ngai na ye ko bondela ba papa botinda ba mama ba me bana c'est ba papa to sala ka ba vantaro non ba to samba na samba la kate papa yo to jali responsable ya famille bota na yo ya famille na yo rien n'empêche pas que peut-être les pamboli et les bota papa yo moto ko soa exactement les pamboli à libota papa sokoye le 21 tozangate na bandal papa Bruno ko rappeler biso adresse tozana tozo appeli le babo kabwani pour permettre surtout ya Mbappé ndeko Mputu Camille azana biso pour les comptes ya Sénac. Bon adresse eza avenue Bundi no 88 na bandal Chibangu référence eza supermarché ou à kin marché so kiti na kin marché au traverser na ngambo omona panneau ya mama Sanjo ukotika ka avenue wana direction wana
première avenue traversée, deuxième, troisième na coin kaka, église Jésus réponse Ezawana. Pour avoir su qui ça, Oui. message à sous Kezali que Bible lobby, dans Isaïe 55, verset 6, Oui. que cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ok. Donc, dans le moment où loba, Nzamba Zali, Lukaye. kaka, pour Azali pembeni wana. Bondela. Bondela, koya comme observateur ti. Yaka na profondeur, attitude à prière, ou continue à profondeur ma bondeli, au komona loboko na Nzambe. Voilà, merci beaucoup amis fidèles téléspectateurs de Canal King Télévision. Monsieur Bruno Bola, merci. Monsieur Justin Mayala, merci. Moi, Mbote, il y a deux personnes, comme ça en clôture. Ok. La Pessi Mbote, là-bas, la Jésus réponse Nyonso. Oui, Bazolanda, c'est à travers la ville de Kinshasa. La Pessi Mbote, na Yemoko visionnaire, maman Malela Londi, na Molonga Inae, papa Marc Londi, apôtre. Pe na Pessi Libota na Ngambote. Bonne année à tout le monde. Merci beaucoup. Nous serons le 21 aux Alawana. Maman Malela Londi le 21. On a quitté Liboso déjà. Je serai là. Papa, Mbote, il y a deux personnes comme ça. Ok, merci. Papa, Mbote Liboso et pas à Batou Bilo Biso. Merci. Canal King. Tu y a quand on l'air bossé là côté Boussouan. Ok. Mais le col tu es plus de remercier de nous à quel moment les madame. Bon, les bottes à la gaïpe, bande qu'on a gagné sur la pratique. Bilo bateau, famille d'une produit nyonso. Bon, le bail qui est beaucoup ça. Dans ça, vous avez bien beaucoup ça. Depuis, merci beaucoup, depuis Brazzaville. Bilo Boluka, maman Mandela, pour moi, maman Mandela, Nzambe na ye. Merci beaucoup, monsieur Bruno. 3 secondes. Maïka Mwaka, na Pati. L'invitation à Bango Yango. L'invitation à Bango Yango. Donc, parce que j'ai invitation. Il faut la mon abinokuna. Voilà, merci beaucoup. Le message est passé. Je suis très heureux de retrouver encore Papa Bruno Bola. Donc, il fut mon chef ici à Canal King Télévision. Tant que Papa Bruno Bayambagi Bisso, Bango de Balaxel Sokoloba, P. Lelo. Moi moké kolukambisi parce que soit fait biso le loto lobby tolinga tolia peut-être koko aussi la moyenne toujours exaté encore une fois de plus dans en plein plateau. Je vous dis merci, que le bon Dieu vous bénisse parce que vous orientez biso pour encadrer biso et on va pasteur Lélé petit Kiziamina depuis Ipen azo c'était là na kin matin. Merci Papa Justin, merci Papa Bruno Bola. Maïka Mwaka transition invité de kin matin. C'est parti.